chaîne Nabino Info Plus. Pour la mokolo yelo to yambi pour la bino ndeko Alain Bolojwawa azali président fédéral ya Panader na province ya Équateur. Ndeko Alain Mbote. Mbote papa journaliste. Pour la émission la biso ya lelo tozala mituna mwa mingi ezotungisa biso pe ezotungisa Congo mobimba ezala bao baza na kati ya mboka na bao baza libanda. Tourner plus émission la biso na oyo ezalaki mobembo ya mokonzi ya mboka na 72e sommet ya Nations Unies. Mingi tokolobela discours na ye parce que discours na ye wana eningisi mboka. Ndeko Alain so tokoli kobanda ba impression na yo na bana Congo bakokozela nini na discours ya mokonzi ya mboka. Nalandi solo discours ya mokonzi ya mboka na moni ya mutuya oya lobi na yoki yango na lolenge mibale ya liboso ezali en tant que scientifique na moni ete makambo mokonzi ya mboka lobaki ezalaki bien structuré na matali bolandisi ya makanisi moye ezali makanisi oyo efandi mpenza na lolenge ya malamu na miso ya politique namoni ete ezali mokonzi ya mboka alobi maye tozali komona awa na mboka na biso maye matali bokengi to sécurité na mboka Kasai maye matali maponomi na mboka na RDC mobimba na makambo bike pona ngai namoni discours wana ezalaki discours oyo esengelaki elobama na esika oyo azalaki. D'accord. Baye opposition balobi que discours wana eza vide. Est-ce que discours wana yekoluka kimia to yekokabola bana mboka? Pour la kotangela yo paragraphe moko en tout cas biso awa bato ya Info Plus to retenir au chef de l'État aza koloba que j'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé. Notre marche dans cette direction est irréversible. De tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Par là, chef de l'État de Golobane, Tozwa accord ya Saliko, il y a le 31 décembre, Tobor à la foule, élection hier à Zagolob. Le même discours et le bibaye position que c'est du déjà entendu. 2016, même discours. Abanda pour tout le discours on a depuis 2015. Le même discours, 2016, le même discours, 2017, le même discours, c'est du déjà entendu. Et ça toujours qu'aux calendrier, qu'au bord à la foule, voilà mboka ba cause l'élection ti wapi. Et ça qu'on comme boulu te la mboka. Bon, ndeko ngai nalandi mai lobby, nalandi pe bandeko nyonso balandi oyo tangi. Kobanga ngai ezali na esika makambo yo otangi te. Mais kobanga ngai ezali na makanisi oyo bo développer na sima ya kolanda mai yo tangi. Et ça maloba ya sikate papa. Mokonzi ya mboka azali lokola moto yo azali moto yo azali lokola elembo ya RDC abengami na sommet pona kosala état des lieux to lolenge makambo ezali kotambola na kati na mboka na biso alobi ete maponomi to lolenge ya kopono bakonzi ezali nzela oyo biso tolandi tokoki kozonga lisusu nsima te maponomi ekozala soko otali malobo ya alobi otali constitution otali accord otali arrangement particulier esika moko te oyo mokonzi ya mboka akei libanda bayebisi bino ke eza irréversible c'est-à-dire moto moko te ezala na Congo ezala libanda akoki kozongisa biso na nsima mpo maponomi esi toponi sikoyo boni bandeko ya opposition oyo ya nyamunyamu ya mbilinga bakoki koloba ete ezali kambo esi bayoka bongo mokonzi ya mboka kokreye maloba ya lelo maloba nini mokonzi ya mboka koloba oyo na elobama te mpo maloba nyonso esi elobama me lolenge ya koyoka nde ezangi bango biso toyebi ete maponomi ekozala. Et d'ailleurs soki mobulu ekoya mpo na nini calendrier obozo ba mokonzi ya mboka esengeli atosa calendrier yango eza wapi? Calendrier wana esengeli seni lelo akomi kesi ya résonance ya majorité présidentielle ndeko na ngai yo ozali mopanzi sango
kokoto na makanisi ya mabe ya bato ya mbilinga te tokei na dialectique bakei na dialogue ya liboso bandeko oyo oyebi oyo bobengaka ba soi-disant baopposant ya rassemblement limité Moïse Katumbi loba limité non limité ezali esika mboka te baparti mosusu mpenza na limité na bi Katumbi parce que bango bazali kosoutenir Katumbi président bazali kosoutenir Katumbi ndeko Félix eza Katumbi ndeko na ngai azali président ya rassemblement mais azali autorité morale te makambo nyonso ekosalama lolenge Moïse Katumbi azali kolo Moïse Katumbi aza koloba yango bato ya G7 baza kolo ntango basengaki bakende dialogue makanisi mwa bango ezalaki nini lokola tozali koyokana na bato ya majorité présidentielle te tokende tofanda esika moko tosolola mpo tobimisaka na ndenge consensuel bakei na dialogue na bango wana bafandi basololi na suka balobi nini ke maponami ekosalama avant le 31 décembre 2017 batie mokolo to batie point na nsima babakisi nini toutefois po bayebaki ete maponomi ekozala le 31 na mbula oyo te ndeko na ngai babuba yo te bazali bango nyonso ezala classe politique biso bato ya majorité ezala na baopposant ezala société civile baoyo nyonso bakendaki dialogue bazalaki na ndingisa to na makanisi ya kobuba peuple bayebisi bino maponomi ekosalama 2017 ndeko Kabila na kati ndeko Kabila signé accord te mais majorité yo ozalaki wana nalobi te bato bakendaki ndeko Kabila signé accord te la majorité papa mais nalobi a signé accord te c'est que bubi bisonyos non nalobi bato babubi bino ezali bato ba signé accord n'est-ce pas que ba délégué ne bazalaki na kati nalobi bato ba signé accord bangonde ndeko lumala komi kuna nalobi bao ba signé accord bangonde babubi papa Tshisekedi azalaki te Moïse Katumbi azalaki te Kabila Joseph azalaki te baolo bazalaki bangonde babubi peuple soki ezalaki problème ya français soki mpe ezalaki problème ya bozanga bososoli ntango batie toutefois ezali adverbe te bao batanga français bayebi elobi te ke eremplace constitution ndeko Kabila azwa courage wana lokola bapesaki nzela ya le 31 décembre so tokomi le 31 décembre elobi nana pesaki accord ya Senko non po makanisi wana ndeko Bolodja landanga malamu quelques heures après ndeko Félix asala conférence de presse na New York na kati ya conférence de presse wana akendeki na nzela mibale te alobaki le 31 décembre soki élection esalami te ndeko Kabila azwa courage ya kodémissionner tokokota mini congrès ya bana mboka nyonso tu oyo tokopola mutu moko consensuellement oyo akokama mboka pendant 6 mois pe primature ya mboka ekokambama epa bana ya parti UDPS oyo akopona mutu na bango ndeko Félix abungi te abeli liboma te ndeko Moïse Katumbi yozali mopadesa kopesa molimo na biso moi bokoso te na réflexion to ya kokanisela yo ozali moto ya opposition ngai na yo tosengeli tozala bato ya mayele tokobeta masolo ya ekolo olongoli biso na ekolo okoti biso na IDPS ngai azali mambo ya IDPS te rassemblement ngai nazali mambo ya IDPS toyokana te ngai azali mambo ya IDPS te tango ozoyebisa ngai ndeko Félix mpo na ngai azali nene aza un des hommes politiques influents ya osikoyo nalobi lokumu yango to masanzoli yango ngai natika ngai naloba ndeko na ngai tika ngai naloba obengisi ngai po tosolola te tosolola ndeko loba ngai na ye awa na chaîne na bino mpo nabeta masolo ya IDPS te ngai na ekobeta masolo ya ekolo soki ndeko Félix na baoyo basanganaka na ye basololi masolo na bango etayenga soko moke te ntango okoloba congrès mais congrès eza na kati ya parti na bango le congrès na l'état ezalaka te na ndenge azokanisa wana congrès elakisi assemblée nationale na sénat réunis en congrès oyo ngai nayebi na constitution wana oyo akobeta masolo bakosangana na congrès ezali congrès na bango ya IDPS tika bango bafanda bazali deja ya kobunga ndeko Félix alobi
ceux qui fait un mandat, ceux qui dans le 31 décembre, Kabila a organisé l'élection, Kabila a organisé l'élection. Ceux qui a démissionné, Kabila a démissionné pour y aller au lobby. Ceux qui a lobby, Nassima va aussi la transition, mais de Kolangai. Opposé à Motuna, Kabila lobby dans les Nations Unies, Makamodea Boyoka. Oh, Anna Oyokate. Oyokate, Baba, le 19 décembre, et tout s'arrête. Joseph Kabila doit partir, sinon il va marcher sur nos cadavres. Bakobu babino makaisima bango ezalini bachiande ko Kabila moto afandisa bango bakabola bokondi susi na bango yango wana po makambo akoloba asi aloba si mukani ndeko na yana aloba te ndeko Kabila était également la pouvoir makaisima nga ezalaki nini nga na banzaki ete lokola bango bakokende dialogue. Le corps a eu Kabila le 31 décembre, plus tard, 2016 au Colombois. Tant qu'on a un dialogue, la majorité au Bissot Tozali, voilà, Bolobaki pour organiser l'élection, le corps a organisé l'élection, Bissot, ça élection, en 2017, en 2017, le 31 décembre, et le 4 point. Nengana ba bandeko ba yepena makanisi ya kosala lolenge mususu et puis eloko moko ezali vrai ezali tala accord bien tala arrangement particulier bien okomona ezali arrangement penza particulier pour bazui makanisi ba bango nyonso na ba parti politique non il est pas si fort de primature oh il y a un ministère mais la question essentielle o etalaki etalaki makambo ya maponomi balobeli yango te babwaki yango na pembeni bazwi bayokozwa sensa o bango bakozala na kati gouvernement o ebongaki bango bakonza na seni o bango baza na kati bafanda basolola ndenge nini ya kobakisa mikolo bato wana nyonso bazali kosala politike ya lokuta ganyanga ekomi eza ndeko Kabila ndeko na lobi ezaka ndeko Kabila te le gagna yende ndimangai koloto yende muto ya ministre ndimangai produit na ye yo zali elenge lokola ngai bao bakolanda biso solo bakozala pe bilenge pona mingi to mi poser question moko 711 députés provinciaux bapona maka ba glissa bako glisser tolongo wana Sénat ba glisser bako glisser l'Assemblée nationale le gouverneur et le président de la République ba moyo so ba glisser mais bato bako sala le lopo to cha ba cha biso mo pression mo bani baza na kati ya ba institution wana yonga ko bisa ba imboka ete soko tali bato wana ba fandi na bokonzi eza na assemblée eza na gouvernement eza na seni eza ba ngonyo so ba kala likamo moko balingi ba umela moumeli ezaka Kabila te moumeli pe ba député lelo ba kolo ba bimisa calendrier pona ko bimisa calendrier esengi nini esengi ya liboso senza exister sur le plan des droits bosali senza na bino na ndenga politique ba oyo ba yebi constitution ba yebi que senza n'existe pas. Pour exister, il faut qu'il y ait une loi organique. Loi organique, wana ezaïté. Ndeko Mirindi a retiré le projet de loi là. Ah mais azaï moto ya opposition. Alors il a été 3 mois senza et aux assus na musala na yango te. Alongoli pour la nini ya zo bisawat. Balingi to longwa na glissement ezaï simple to comme na glissade. Ndeko na ngai ndimela ngai casse politique ba ko buba peuple. Oyo poza la kati. Ezali na zo bisawat na chema na monoko. Ezali na lobi na chema na monoko te. Ezali masano ba ko sala. Biso to lingi changement à classe politique. Bien sûr. Lokola bango bakomi kozwa na ko bisaka. Mais bon Moïse Katumbi a yapé. Oh, boko na oyana tanga bimaka. Oh, bongo apeka pekisi ba mbaya nani. Basa déjà wana. Ya wana le 31 de Kabila fois qu'il est pas bango pe ba kote. Mais oh, wana mboka nyozo beta. Na démocratie za rabwe. Ibate o ekomi olamungi na tongo ekomi tu na ngai eh yo besoin. Non. Yo lingi prime à l'échec na muto a lingi la classe. Na lingi bazala sincère. Bayebisa baimboka batekaki milimo na bango na dialogue po bawela ebokonzi baoyo ba se retrouver te bakomi na nkanda mais bateki deya milimo okobisa ngai ndeko Moïse mais ndeko Moïse abimaki awa lokola moto ya maladi te bilo bato botikaki abimati oh bongo abimisa ye te aza moto soki batikaka ye mpe azala na mboka akufi mpo na bolobaki boboyi kobimisa oh apekisi ye nani
bato bana ba boloko kuna bao ba yibi milangi ba koka o ba yibi milangi ba masanga ba mapapa bana boloko soki bakangi pona osala mbeba mabeza yewa ndaku ya yaya na ye na lobby akende ko samba yo ikomi avocat na yeba ki tozali avocat yo tika ya samba et puis d'ailleurs pour metali etali ekolo ta to ko beta masolo ya ekolo soki tozangi na ko bato beta ta masolo ya bilenge kozala malamu tozonga na discours la monsieur chef de l'état tozonga séjour na ye na New York. Quelques heures après, Ndeko Kabila yambaki Ndeko Charles Michel was premier ministre de Belgique. Avant wana ayambaki Alpha Condé, ayambaki pe Ben Souda. RDC to mboka la biso ekoye kozela nini, to mboka la biso ekoganye nini. Bato wana bayebisi akende to bato wana eza sous forme na ye ya lobby a insisté pour que atika la pouvoir le plus longtemps que possible. Surtout na Charles Michel oaza tata ya lui oaza mona ya lui Michel oazo tchabilo panzili kolombi kolombi Dekolangai bokomiti na suka boboyi était ministre des affaires étrangères belge Reinders a assisté na tête à tête wana Dekolangai RDC ezo gagné nini na nyonso wana Dekolangai po bofili bato ya lobby Moïse Katumbi lobby na mokonza mboka ye moka bandi pe ba lobby tokosuka wapi Dekolangai soki okanisaka ete Belgique to mindele badaka na souci ya komona yo bonga mikosa reconnaissance internationale ça ba mot non mais reconnaissance internationale ezali na niveau ya ba état mais ici tozota makambo ya ba individu nani atambusi de Kabila na modi mobimbanete yete lui Michel bongo sikoyo lelo baluke lié bongo sikoyo likambo wana ekomini to komisa monini ekoma lokola basungaki Ndeko Kabila koma mokonzi ata bakosala mabe na mboka tokanga maboko to bayiyo basengi kaka le 31 décembre akende papa bayebiki ya kolomba te oleke bolinga kose distraire ngoka yango na oyebisa bayimboka yebisa bango balanda yo nde lokola boyebi ete bato na bino bakosala batéâtre wana banani tatangi déjà nalobaki déjà bakosala batéâtre na bango wana baza na posa Kabila longwa te bana posa banégocier baolekisa bino ngoka ya sol yo ndimike soki Ndeko Félix azali aposa négociation akosala nyonso wana nayebisi yo Ndeko Félix kolukela liberté aboya kopesa ye lokumu ebele mpe mingi boye te kopesa ye mpe lokumu ebele mingi boye te azali mwana ya Kondo Etienne Tshisekedi point final bokomi kopesa mpe lokumu ebele non mais rassemblement c'est quoi? C'est un fait privé, c'est là où basangani bayokani, bakoy kolongolé les dit bakoche mardi bakocha mutu mususu. Est-ce que ça va jouer par rapport à compétence, va jouer parce qu'il y a président, a membre FIA de PES. Mais rétrocratie peut être tika. Boboya qui a wakatanga télé wala salle conférence de presse na New York. Bon ça conférence de presse na New York ezali. Ah peut pas visa peut pas zone européenne. Non mais ça conférence de presse na New York. Et c'est même boutino souhaité le bossa professeur le bossa universitaire. Non mais ne vous en faites pas, il n'était pas dans le domaine scientifique. Abeti ba blabla o bututo abetaka na balabala ofandi bozo lobby osuki pe ba. Ah accord à Senko na maboko. Non mais accord à Senko est-ce qu'il a la maîtrise accord à Senko? Le 31 décembre. Vous assurez la maîtrise accord à Senko? Le 31 décembre. Ah mais le 31 décembre. Attends nous soyez batté mais le 31 décembre ça na mona moto. Ah le quoi ça on a moto to za le 31 décembre. Transition sans Kabila. To za le 31 décembre. Bon moi sur le 31 décembre le 19 décembre le 4. Obenga ngai ce soir. Osenga bolimbis. Ya zo bisa Ndeko Langai. Ba ko buba bino. Bien sûr. L'isolo ya malonga bango bakosala lelo zaite bazali ko négocier na Kabila pour apesa bango pe wa bango mwambano bango pe balia ndima ngai nazo ebisa yo na ebisa ka batu Kinshasa ba menacer ngai na babalabala ba menacer ngai de mort ba tinenga ba message ya mabe pour laisser bango le 19 décembre 2016 égal le ezaka ndenge moko na ba jour nyonso ba kiete monde ko kufa ko sa Kabila kolongwa boyetel o ali Kabila lungwa asunga élection salam parce que on Ndeko motuno kotuna wana yango nde bakendelaki dialogue yo pesanga de motuno kotuna yango nde bakendelaki dialogue pesa ngai disposition moko ya accord oyo elobi ete le 31 décembre point Kabila kolongo tanga ta moko. Mais l'idée ya dialogue ça que le 31 décembre mais balobi toutefois mais toute fait la Ndeko Kabila ça la volonté te bon bayebaki te bayebaki te tamba yeneki dialogue azali na volonté te parce que isko accord point oh Ndeko Langai bato bakolanda biso bayebata mayele est-ce que moyo kalisi ya solo bomo ya mboka oyo ya Congo tokoki kotyonga na maboko ya meteo kwa Monsieur Félix Tshisekedi
loka monsieur Moïse to pende ko Kabila te to ko chala mabo ko tia ngona mikanda mikanda oyo bonyati oyo ya constitution na lobby bato banyati bazé belé biso te to ko loba ezali mabe pala ngai il y a jamais eu de mauvais troupes, il y a que de mauvais chefs. Mon constitution kaza mabe wana eza simple, c'est trop facile ya koloba yango mais mon conseiller yozo motuna ngai mituna motuna opposé nga baba que non eza mo conseiller mutuna non, chacun de nous a sa responsabilité de la position sur la position de l'état tikanga ina loba ya tende ko Kabila tikanga ina loba le loyo to kobeta masolo ya calendrier consensuel yebisa ngai na 2016 débat on ezalaki te siko ntango bakendaki kuna na Senko bakendaki mpona kosisa problème nini lelo oyo tofanda tokanisa basisi problème nini basisi problème moko te ndima ngai ndeko na ngai babubi bino mais gagner eza kaka ndeko Kabila ezaki ndeko Kabila te mpo bango mpe balie ndeko Kabila fanda eza balie nini bolobaki nayebi yo papa na biso Etienne esika azali molimo na ye mopema na kimia ayebi vérité soki bato bakufa balobaka akoyebisa bino eloko nini esalami susi na ngai ezali boye population azala kamikotisa na baconsidération ya bato wana te bato wana ce sont des affairistes baye mpona kosala baaffaire na bango oyo kuna commerçant ya Katanga aya na posa gagner bamarché oyo papa na atikeli héritage fa compléter oyo kuna mosusu azali na makambo na ye ya ce sont ces gens là esika bootya makanisi na bino ngai nakosenga na bayimboka ozala ya opposition ya majorité to ya société civile tango oyo bato bakosala baaventure bokozwa position me ngonga ekoleka te tosungananga na équipe na ye basala baélection tosala en sorte que lelo oyo tozwa loi portant organisation et fonctionnement à sensa po esunga biso toyeba kozwa nani décision bakozwa comme feuille de route tosala en sorte que baréviser loi électorale bandeko na biso baye na poto basala pétition basala en sorte que loi électorale ezala réviser le plus vite possible bandeko na biso bazali na communauté na niveau étranger ya diaspora bandima ete bakenda maponomi oyo kosalama mikolo ezali koya te basala pétition bayebisa l'état que tondimi pour la kosala en sorte que to écourter délai tondimi biso to kosala élection mbala ote totala mbala so po biloko ezali on a solo ezali biloko ezali ya solo ezali ba députés provinciaux ba membre gouvernement ba onyoso ba ko bénéficier na régime na système ndenge zotambola lelo ba kolinga élection te mutu nyonso akolinga élection ekosenga maila na ye aza motema pire o azolo ba transition sans Kabila franchement transition sans Kabila égale transition sans Kabila égale Kabila Betatou zonga avec force Wumila stratégie na bango yango bakolonga biso te soki bazwaki mbongo ya Kabila mpona kosala makambo ekosimba te tozali na posa maponomi botika makambo etambola ti au plus tard le 30 décembre le 30 juin 2018 toorganize maponomi ezala badepute tokolinga lisusu te wana na bao mosusu baza wana balongwa bato asika bakota mpo mboka etambola mais ntango koya na babiloko ya banyamunyamu o te omoni tolingi transition sans Kabila égale coup d'état égale il aura le droit ya kozonga avec force makasi tokutana mbala ya nsima bandeko émission ya biso ekomi na suka oyo toyambaki ndeko na bino Alain Boludjawa azali président fédéral ya Panader na province ya Équateur nasepeli nakanisi mpe bino kosepeli bandako na bino tokokutana mbala ya nsima na invité na biso ya sika botikala malamu na kati ya bandako na bino